Peuple congolais, mbote na biso euti na Bundes. Et pas yangande konabino JC Makwiza, coordinateur général ya RCK Bundes. Nazali na message à couper sa bande konangai parce que le Congo est sous occupation rwandaise, burundaise, ougandaise, naba occident oyo tobengi ba mindele ba décider. Naba logo bango nyonso bazako occuper Congo na biso po ba yibaka parce que gâteau na bango eza Congo. Tant qu'on nyonso toza makoloba, il faut tout rappeler la kabino yangwana. Yango liboso na pesi une minute de silence. Pour la bande konanga oyo bako kufa na Kasai, na Bukavu, na Goma, partout na Congo. Mais respect pour la maman. Parce que attendez-les. Bakombo na bango eko komama. Na ba star de martyr. Eko komama partout. Bakombo ya bandeko na biso partout. Na Bukavu, na Goma, partout. Bakombo eko komama. Oyo nyonso ba bombaki, bakufaki po na Congo. Po na eko na biso. Makambo na zala ngo lelo oyo yali ezali ke toza na réunion. Réunion ya munene tobengami awa na kati ya Bundes. Réunion ya RCK Monde. Ezanga JC Makwiza. Dekonabino, les grands combattants résistants, chef de guerre, coordinateur général et RCK Bundes. Là, il est na Bengisi, to Bengisi Bandeko. Après avoir qu'on va dans la réunion stratégique, to Bengi Bandeko, to Bengami Bisonio, surtout en Allemagne. Le 23, et ça le samedi, réunion Ekobana 17h. Le 23 septembre, na Kornstrasse, numéro 77-79, code postal est 50 823. Allemagne, Cologne. Na bandé les sous. Kornstrasse. Kornstrasse est comme avec K. Kornstrasse, numéro 77-79, 50 823, Cologne, Allemagne. Adresse à moi, na Pessi. Tobenga Mibisono surtout. Awa, na Allemagne, réunion mounene RCK. Na Sako Benga Bandeko Allemagne. Max Bayouba, les grands résistants. TV Cologne 2. Na Bengi, les grands combattants résistants. Le maréchal Longange, Papi Longange, Tobengi, yo, général Nani, commandant Matinani, Ndekonangai Matimosi, les grands guerriers, la Bengi, Ndekonangai, 4 saisons, Tozalakana et Pelongo, Oyubandeko, Nyoso Baby, que Tobundaka semble, na RCK, Tobengami Bisono, surtout le 23, na Kornstrasse numéro 77-79, code postal 50 823, Cologne, Allemagne. Sans oublier, ils ont réuni RCK Monde, dans Londres, Tobengami, Général Ngando le crocodile, Tozo Konselabino Awa, Papa Laurent, Bandekonabiso, Ligorodo, Sergent Ligorodo, tout le monde, Oyo Bazali, la carte de la Biso, et le Komoko na RCK, Tobengami le 23 Awa en Allemagne, réunion Kobanana 17h, Tina 21h. Alors, Bandekopé à Hollande, Tobo Sanité Placide de Jésus, Tobo Sanité la Belgique, Negonanga et Blaise, l'Allemagne, na Dortmund, na Bengi Commandant Patrick. Donc, bisogno surtout, Toya ko sangana, Pona, ko solo la makamu mboka. Toye, ko solo la makamu mboka. Tozo ko ya fêtité, parce que le Congo est sous occupation, Tozo na bakanda, Toya ko fait la fêtité, ko liana, ko mela. Mais toye pour la Congo, toko bengami pour la Congo, to solo la pour la Congo, to solo li makama mboka, to meli mai, bande kona biso basako liate, basako kufa, alors biso toko solo la. To eba ndengeni de stratégique, o toko tambola nango, pour la continuer ma solo ya mboka. Libération totale ya Congo. RCK, ebengisi bino, bande ko Allemagne, bande ko elanga France, bino ndo surtout oyo bayebi basala kati ya li kofi na biso ya RCK, tobengami biso ndo surtout. Le Congo est en danger, le Congo est sous occupation rwandaise, burundaise, ougandaise et même les occupants, les Occidents, ils sont là pour distribuer leurs gâteaux. Les gâteaux c'est le Congo. Mutumoka bosana ngazalité, yangona tango nyoso to la gâteau to la mukakate, malamute kaka kokanisa Congo, yangwana to zanga ka message à kopesa te, obligé il faut toper sa sango ya Congo.
de Congo est en danger. Bande kolanga boso komona. Soko tolobi, oh tolobaka. Bosa komona. Oh rassemblement. Oh opposition. Oh parti de dit, tozana opposition te. Na remercier mingi président Kabila. En tout cas, na pesiye merci mingi. Soko président Kabila zoyo kangai, président ya bakanachien ya batuana, en tout cas, osali musala kitoko na Congo. Musala yo sali, oyo nga na pesi félicitations, et pas na yo, Kabila, Kadembe, olakisi biso ke, na kati ya Congo, opposition ezalaka te. Omoni musala na osali, oyo nga na félicité yo. En tout cas, na pesi yo félicitations. Parce que olakisi yango ke, ba Congolais, bazana ba opposant te. Opposition, ezalaka na Congo te. Majorité, ezalaka na Congo te. En tout cas, félicitations. Oyaki na idée ya malamu pour peuple congolais afongola misu. Na modi ke idée na yo zaki bien. Yango en tout cas, musala na yo kitoko oyo lakisi ba Congolais. Oyo sai na Congo. O lakisi peuple congolais ke tozalaka na ba opposition ezalaka na Congo te. Bon travail. Yango na bengi bandeko na réunion awa. Boyebi ke tozalaka na opposition te. Kanachi alakisi biso yango. Alors to bengami bisono sur le 23, tout sur la masolo ya mboka. Le Congo est sous occupation rwandaise. Le Congo est occupé. Bazako boma biso lokola ba nyama. Bako nyata biso lokola ba fourmi. Bango bazo solo la. Opposition zate. Mais pourquoi biso to vanda to solo te? Yango na to bengami bande konanga nyoso. Ingeta.